Bandeko, nalingi na rappeler likambo moko na peuple congolais. Nazalaki kolanda video ya Nemwanda Tsemi na Ipekine. Oui, baloba bengi yango Ipekine, me semble ezali siège moko ya ba police. Alors naiko kweya na interview ezalaki wana, il y a 3 personnes, il y avait Eliezer, dans la interview. Il y avait aussi une dame là, vous la connaissez. Et puis il y avait un mec à côté aussi. Il me semble qu'il y a 3 journalistes. Bazo ça la interview na moi si ya Nemwanda Tsemi. Na ko se basé mingi na ba question na bango. Et puis na ko tuna bino likamoko. Les 3 journalistes bazo ça la interview, bazali colonie, bazali ba Swahili to Chiluba. Na plus grande question na, donc nous avons fait seulement réfléchir le peuple congolais. Bazali, ba Swahili, to ba Chiluba. Bango 3 wana ba journaliste wana. Na lingi pe bo réfléchir malamu na ba question posée. Moi si ya Nemwanda Tsemi eza Nemwanda Tsemi te. Oyo asalaka politique o azali mutu ya lingomba ezali mwasi ya Nemwanda Tsemi te. Eliezer azali ko insister na spiritualité ya mwasi. Que pour ye akoma mwasi ya Nemwanda Tsemi, il faut payer azala na spiritualité élevée. Ndenge nini ye akoka ko calmer Nemwanda Tsemi te. Mais ndenge nini bango balataka bateni, est-ce que bazali banani? Donc Eliezer azali couteau ya double tranchant, donc il jouait un rôle ya ko faire parler mwasi makambo moko oyo bako utiliser. Nalingi na pesa bino kaka mwa idée, soki bolandi interview na osenga na peuple Congo bolanda interview wana malamu. Ya la femme oyo asalaki interview, il y a Eliezer, il y avait aussi un maître, un mec à côté, oh il est un peu caché, na garder page yango botala. Bandeko bo zoomé yango botala malamu. Na yebi ki bozana Congo, bi bato nga na Congo te. Bo yebi bato wana bo koka ko analyser yango. Peuple Congo, na yebi te soki Eliezer azalaka congolais. Na yebi te. Parce que na Congo na yebi ya aussi des Rwandais Hutu hein. Baza na kete gouvernement wana baza utiliser ba congolais. Ngai na sina bima na fille moko aza congolaise hein, soi-disant ya Bandundu, soi-disant mutu ya Goma, mais aza na Hutu rwandaise. J'ai découvert ça na rapport sexuel hein. Et puis j'ai découvert que non, yo ote maman nanga aza ne rwandaise. Ah bon? Na Rwanda pe azokende minora bango pe ayebi. Na ko cité kombo na yete batu mingi bayebi. Donc na touché kaka na likambo na bandeko interview oyo bazalaki ko sala mwasi ya Nemwanda Tsemi, c'était une façon ya ko benda makambo à travers mwasi ya Nemwanda Tsemi. Et bon, aza peut-être mayele te ya ko se défendre. Ce que na ka mwasi yango j'allais dire que non écoute, si vous avez une question, parce que c'est la politique qui est mieux placée, il va vous répondre. Pardon, on est beaucoup de parce que ngai na sambe la kaka nazaka mwasi na ye. Mais dommage, azana ma niveau ma yele wana te, azana pi ko répondre ba na question mususu. Eliezer asala ki ba effort à faire parler mwasi. Donc azala ko jouer rôle moko ya ko benda likambo moko oyo ko incriminer Nemwanda Tsemi. Naza ko parler en parabole, je donne un message au Makessa. Makessa, c'est seulement Makessa, et ça qui Congo, non Makessa comment? Makessa, bateau va défendre l'école. Donc, un mondimi aza croyant.
mais un makesa ezali croyant oyo akoki kopesa ame na corps na ye mpona kodefendre patrie ye babengaki makesa. Makesa ezali te moto alataka teni, non. Moto alataka teni azoni mondimi azotravaille kaka mpo asidentifier ke azotravaille alati teni. Mais makesa azali moto oyo apesaka corps et âme mais alataka de teni te. Et makesa par exemple akozala un avocat par exemple. Exemple, un avocat ya mwanda tsemi aza makesa. Donc celui qui comprend la spiritualité de mwanda tsemi et puis ce que likambo ezali, lui se présente, il défend parce qu'il a la connaissance. Il y a bundu de Congo. Mutuana azali makesa. Makesa ezali te que je réponds à qui ça? Je vais répondre à Eliezer parce qu'il y a besoin de clarifier. Moi je suis de Congo. D'ailleurs moi je suis de Congo. Donc na libota nanga nga naza makesa. Donc je me souviens grand-parent nangai koko nangai ya mwasi azalaki koyemba nzembo moko eandele makesa ke na mawe eandele makesa ke na mawe makesa ke na mau makundila makunzike makesa ke na mau makundila makunzike batu oyo bakokunda yo. Donc Eliezer na mokuse bana oyo boti bazali makesa na yo. Donc na raccourci la ngaka po comprendre malamu. Donc bana oyo boti bazali makesa na yo. Donc makila na yo bazali makesa na yo bako défendre yo. Mais oyo ya ne mwanda se ezali bana ya boti te mais ba o bazo croire na ye bako défendre ye. Pas nécessairement balata teni. Donc o balata teni bazali te ke ba makesa. Non, akozala de kaka croyant. Mais makesa oyo moto asi a comprendre eloko ba konza ko défendre. Donc akoko vanda, akoko défendre buntu de Congo. Donc na théologie, na parole, na spiritualité, donc yé makesa. Comme aussi un avocat de Mwanda Tsemi ou azamuti a buntu de Congo azali makesa. Je pense que na Edeo Eliezer na titre ya makesa kendela ngo pa Félix Tshisekedi to kendela ngo na Kanambe ba Rwanda o ba collaborer na yo. Ok, donc passer ba message et ezali mawa peuple congolais bazo tika mutu lokola Eliezer qui te soit en vie. Naza désolé pour na peuple congolais. Vous acceptez de n'importe qui chez vous. Quelqu'un comme Eliezer, quelqu'un comme la femme qui était à côté, à ce moment interview, na moi c'est de Mwanda Tsemi, na yebite ceux qui basali ba congolais. Naza désolé, na yebite ceux qui basali utiliser le gouvernement ou peut-être pas les Rwandais. Je pense que message nangai na ndenge na lobeli na passé message moko clair na batu baza na connaissance. Je ne pense pas que Motrokola Eliezer bokoki ko garder toujours na mboka wana azala. La femme qui interviewait la moitié à Mwanda Tsemi, mais je ne pense pas bozaliko na je ne pense pas que yondo zana mbeba oko wanga nateke mwasha politicien Bolim Sangai c'est première dame moi sina boyoki mwa ndambu ya question ya Eliezer ndenge azotuna wana. Donc bolanda interview wana malamu ekolisa bongo na bino. Eliezer, la femme qui interviewait là-bas et puis l'autre mec qui s'est caché là-bas, na peuple congolais na ko souhaité te batu wana na mboka na bino bo garder bango lisusu. Je pense que mon message est clair. Peut beaucoup comprendre oyo nini nga na lobby. Pour mboka na bino évoluer, bokoki kozala te na batu oyo bayaka balie na bino
sima mokongo na bino bakei bapesi message mosusu na monguna oza konyokola bino. Des gens comme Eliezer, Jean lokola femme wana aza kolinga azwa makambo na monoko ya mwasi ya Ndembo Ndatsemi ba utiliser yango contre Ndembo Ndatsemi qui est congolais. Alors bango intérêt na bango eza nini? Soki bazali ba journaliste et ba kende ba interviewer Ndatsemi pour bazwa information baza nango besoin. Ba koko interviewer mwasi qui ne fait pas la politique. Peuple congolais, je pense que moi commentaire au na sali na interview il y a Eliezer na femme wana, je pense que besoin message. Je pense que vous comprendre carte zalaki nini. Na yebite soki bango misatu parmi bango mukongo aza wana. Na yebite parmi bango misatu soki mongala zalaki wana. Mais je pense que parmi bango trois bakozala baswahili ou peut-être Chiluba ou peut-être Swahili seulement. Alors je pense que message est clair. Pour comprendre les trois là, baza banani. Alors batwana ya bongo bango botikaka baza ko tamba na ba micro na mboka na bino. Bango bozalaka na eloko kolia bokoti bango bovandi bolé. Bango bozo kotisa bango na parlement. Les Congolais, vous êtes malades. Interview oya bango et pesi bino message mon côté na mitu na bino. Peuple ne Congo bolanda interview oyo bo réfléchir nango. Na lobi kaka peuple ne Congo partout bozali na mboka wana bolanda interview wana bo vanda bo analyser yango. Et les trois personnes ba mérité pardon te. Naza désolé ne sabine yango. Ba mérité pardon te. Bo sala musala na mina. Je pense que bozo sala pona ko défendre le Congo. Bolingi bien au Congo. Mais batwana ba mérité vie na Congo te. Naza désolé. Bazo jouer carte moko ya mabe na kombe ya journalisme. Ils sont congolais? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nalanda Eliezer Bamboule Belé, Nalanda ye, Natala ye, ti. Nalanda même histoire na ye, comment lui il est venu, il a travaillé là-bas, je sais comment à Goma, à Kindu, je sais quoi là. Et comment on a dit ça. Et puis, donc, ayaki malembe, ti. Abadiko s'imposer, allez, à Koti, bisika mususu bakota kate yazo kota, j'ai tout suivi. Et lelo oyo, Nathalie bien. Le kambo ya Ndatsemi, Nathalie ba question na ye. Ne Congo. Na koloba sute na pesika opinion na ngai ndiona uni na ngai emeso mwene ndiona uni na ngai matu widi bakwisi saluke vangama luvange salu kaleni zinga po luvange salu na suki nanga wana botikala malamu.